De d'autre part, d'autre part, Azan a raison. Et là, comme ils ont Bomabiso, le matin, bateau de message n'a facilité. Il y a un petit barabon bas en réflexion, puis à Banani, il y a Mickey. Parce que nous, que je suis responsable d'un parent, à quoi il y a baba dire ni ou adoloba, devant ma collègue naïe, devant il y a ma confrère naïe, devant il y a cher internaute, ou ba comprendre ma kamulo lenge, ou ba kilila mama kamuna bango. Pourquoi tu le babongo? Et là, quand nous sommes tous les dit que nous avons dit parler pour passer un concert les 6. Mais selon on a aidé ta matière, na baï que nous avons tout aidé dans la vie, il y a visa. Le coup là qui, et ont maman le coup là met sécurité, beaucoup na concept, il y a un concert ou soit beaucoup na n'est que vous avez na difficulté, beaucoup ça va visa la bino et simbate, il y a même les bino zunguluke. Pourquoi on a le bon? Tous la conscience dans ma cabo tout ça là. Et là que les conscience dans vie na biso qui est égalité. Ma vie, ceux qui ont dépendant de mon tour, pourquoi? Ceux qui ont dépendant de la poche, ils ont une gratitude dans ma camouflage. Parce que mon tour, mais c'est une facilité à conseiller la chaîne. Si vous avez boss papi matalatala, kabela quelque chose à opérer. L'objet il y a bien un boss papi matalatala ingra na calcul médecine. Ou se trouve bien attendre sur des papiers malo. Ingra 750 monter ma carrière capi la mère double pour bien ingra na makambo ndetini nini parce que yo dépendant na poche à mutu siko ingratitude o batebele ba comprendre te contexte yo au salaire documentaire mo donné héritier au tagi ba matériel non au tagi mon solo na yo et tekami ou sorte batu batali retour na ezongela ki yote na habité. Oui, ma meilleure parmi 17 orchestres, juriste, va republier mon première après 1 an. Après 1 an, Bako, publié après 1 an, Bayaka, na double zénith. Bako peut savoir rater, la compétition de Boutata, là, qu'on a meilleur les bisous. Force d'habiter cette meilleure baraté, pour tout ça, n'a pas sorti médiatique, local. Local? Oui, et sous Gaga. Est-ce que vraiment au vent de Makamudjo Kazolo est-ce que na Nigeria ba watala? Est-ce que na Bénin ba yebi Makamudjo zolo ba wana? Na Bénin kaka. Est-ce que ba yebi Makamudjo? Des zaka na côté à communauté oyo ba lo ba mangala oyo ko toucher bango oyo pe ba mona ka lo ba pe Makamboloko ya lokuta. Même mission mo sala d'intervention na ye. Pour na orchestre na ye bato ba mu lo ba wote a sala de mission trop. Mais ceux qui ba moni que motusiko aye na sima na ye abani ko lo ba n'importe quoi abani ko finga bas na place na ye bo lo ba game paseni atindi. Donc biso communauté to ye ba lo to lingate. Ah ouais. Donc hérité na le granate fa do ba makabuna ye orchestre na ye programme na ye makabuna ye ye moko de aza capable de communiquer lo bela pour monter ensemble là ko le kayo moko azate. Il y a un moment où on attend à Zouakata, il y a un TV, pas fait cette formation à hériter ma sortie médecine de l'équipe, Mingi. Tant que c'est quoi, il y a un moment où on va dire qu'on déborde, n'importe quoi, on sait que héritier, on a besoin de mouton, alors. Azali mutu oyo azam mutu moi dans la maçon j'ai belé pe la santé naie a roko saraso batute na age kozana voilà choka pourquoi to lo babon na moment wana ya zalate na kofi baza na relation malamu te pas notre travail na BCBG comment communauté congolaise ba oubli sa réflexion na ta wana ke wera beta bexi yé azalate ava toujours na elesalo matiajibe pe na podium est-ce que makambo wana ya oye bango comment parce que na ta minute biso za n'importe que ma bref biso zali et fort fallait ça na vie na yé on dirait ezana bandika mo na sende mona likolo il faut pas bafouer ba savoir faire ya bateau ba sala kilo lobby combat de anesco bongo combat les bongo combat no sko litso anesco bongo parce que bataille ça fallait meilleur jokande na makambo azolo ba fali ye mo ka bina na kata bexi wana yebi kete tout ça la gipe play mo ya lobi alo ça solo la fali ye mo ka tanga na kati ya bexi ya bofelo mide abina kape aye ayembaka mutebi vérité bien que les gars du joker sali fa mais si la mesure la nene que fallait à beti kilelo oh bango bato mon en danger il faut eben ça au mieux tel que na sima il a fallu que ça toujours meilleur disque d'or bato bazaki lobby et kilelo au fallu pour parozoa oh bato bazaki lobby oh ya sepela qui na kata quartier la terre on dirait ça et l'autre côté oh il a fallu que de la toujours meilleur to bandeli masone bandeli dilo mapako chandra histoire te tango makama maison mère bandi ba ko cha makambo ke ba koma ba journaliste ya communication mais la maison mère akuta wera na 500 il y avait na 190 ya maro yana ba ina ketcha muke
Nissan Subaru. OK. Ezalaka makambo wana abe komiteka po bateka bango po bakopane mpepawere donc tolonga makambo wana ndenge ya loba chaque ya uta na makambo na yebisaki déjà na départ déjà conflit ya makambo ya uta déjà na kati ya RTNC entre ye na Serge Kayembe pour Serge Kayembe on dirait que beau frère ya Manda Chebwa guerre na bango uta wana Serge Kayembe ki BCBG yaye maison mère siko okota makambo na ndenge ni osombaki biye wapi biye oyo sombaki wapi c'est ça le problème. Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu Lomata à la présentation. Aujourd'hui, je l'ai réel plaisir pour moi de recevoir pour vous Conistar, la bibliothèque, pour développer. Sur l'actualité de l'heure, avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Sharon Zazi, au four au derrière la caméra, un grand merci aussi à Arnaud Matumona depuis Régine, un grand merci aussi à notre boss, M. Clovis Nfipa. Moteur Amadoris, un grand merci à Bruno Lubika, l'argent propre en bon soin, pour aussi à Jojo Ngonda Imen, terre avantageuse, patron éternel, un grand merci à l'INIC et le 7 code mondial, à Woody Moucheni, à Shuna Chanel, la parisienne, et moi, Sinzambe, les boss Erigen, quoi mixage, quoi mineta, BL Construction, agence BC en cycle, Négat sur la radio, donc un grand merci aussi. D'abord, tout le monde a vu ce prophète Didi Bokongo de Lyon, pourquoi aussi à Carole Chaminga, les jeunes du barreau, surtout sur le même langage, Anna Sharon Zazi, à Robin a déjà invité la Bissau Lilo. Conistar, on a bien une bibliothèque à qui je dis bonjour. Bonjour, Dieu le matin, toujours. Ceux qui ne savent pas au matin, surtout c'est toujours, mais merci. Na onyo tout bas ali bakwa Rolanda Conistar, loko la Clarisse Decanto, Clarisse Lutadi la bana mame Mili, Nathalie Lutadi la vraiment kolo abate la bilo, Chaga Lutadi la kumu, na ebi que toda déjà na milolo ya vraiment ya kopé ça vraiment esika. Oyo yo goûter Lutadi la pone esika na yeto e bandengini ya kolati sango vraiment béton. Et que ça la biso bien ami Gogel ou t'as dit la PC langa bambote belé et pas ya Pepe Fataki Richard Akunji papa na Richie et ça l'a toujours yo que merci encore na Aperer Eric Itola donc yebisa chamasunda les leaders motema Mireille Leka to kobongisa makambo wana merci encore na boss papi Matalatala matos l'idée sanda animas toye baneni trokene na dodo maziza to zonga na Valentine maziza na kati ya Bilbao sam kuku le nécessaire. Motema aimé Koukou Conistar a toujours vraiment que Dieu le matamakamounia surtout les alliés vraiment super formidable et pas Patrick Mabiala a aussi sa makamouan calamité Motema Aïcha Patrick Mabiala Patrick Mabiala est dans la Lyon. Bon merci beaucoup Conistar nous répondre à l'invitation à Bissau tout sur la même actualité nous défilé la toile tout on a déjà total qui dans la naki intervention il y a Popol Mopasula l'émission babinga qui est pas Ndesalinini Adi Londole idée les anini idée les langues que tu sonnes le lopez a bien Popol Mopasula mais baby gazami min proche à Fali mais a condamné ba propos ya Joka abi Joka a col ba propos na te parce que yé babinga qui est Fali a même qui na photo pour ça les promotions il y a ba concert à on a photo et non à ça la ba sortie à ça la qui on a neti so abi pe ingrat par rapport hérité watanabe o Mopasula to moni a condamné en impressionné aux années. D'autre part, mille part, d'autre part, Azan a raison. Et là, on est au Bomabiso, le matin. Bateau, le message a facilité. Il y a un petit d'arabon, base en réflexion, puis à Banami, il y a Mickey. Parce que Mouton, je suis responsable, un parent, à quoi il y a baba dur, ni ou adoloba, devant ma collègue naïe, devant, il y a ma confrère naïe, devant, il y a cher en tournoi, au baro comprendre ma kamulo lenge, au bakindela, ma kamuna bango. Pourquoi tu roules le babongo? Et là, quand on surtout dit que nous avons parlé pour passer un concert les 6. Mais solo on a ebeta matin na baï kenyo surtout o aida qui na zela vie ya visa. Le coup là qui ils ont même le coup là net sécurité boké na concept ya concert ou soit boké na ninge que bozaki na ba difficulté boko ça ba visa la bino et simbate yango memeli bino zunguluke. Pourquoi on a dit bon? Tous la conscience na makambo tout ça là. Et là que les conscience na vie na biso qui ezalité. Na vie ceux qui ont dépendant na mutu robenga mutenga pourquoi ceux qui ont dépendant na poche nangai robenga ingratitude na makamule dini nini parce que mutu a message na facilité à kosenga senga so bandiga agete boss papi matalatala kabelanga quelque chose a opesa lobi kuna yo robenga siko boss papi matalatala inga na kalikili leti nini ou se robenga tant sur papi malwa ingra 750 motema ya Kareli Kapi la mère double okobenga ingra na makambo tini nini parce que yo dépendant na poche à mutu siko ingratitude o batebele ba comprendre te contexte yo osala documentaire mo bene héritier otaki ba matériel non otaki mo solo na yo et tekami ou sorte batu batali retour nango ezongela ki yote
na ebité sikoyo yo tango zo benga héritier ingrat na eloko nini yo selaki na makambo po parce que moto aza na qualité na vie na ye tanga ayembaka na yo te eloko ezobomba bino bandeko na ngai die lomata kope na bino eza bien na fur et à mesure kozanga ezosisa bino mayele vis-à-vis ya bamusicien. Très bien. Pourquoi que bozonga na vuva muté eloko ezobomba bino te yango wana soki bozongi na vuva mokotala ke bakulutu na biso otala bazakari te otala bajoka te zonga vraiment na vuva mbuyibwe bano travailler ndenge nini soki otali ilunga bona bute pe à son âme à notre travail comment donc so ozongi sima otala siko kolo kopo wana lukuku ni ka bébé ya na lukuku sa babane ko travailler ndenge nini po baza na réciproque ya respect na ba musicien donc bango bano cha musala c'est que tozala ba camarade na simaka ya caméra na simani ya micro de musala bano ke de biesco yango wana d'autre part so otali ndeko na biso mopasula akena concept qui est joka qui aucun na makambo oyo malamu lo ba n'importe quoi na makambo concerné concert ya les 6 na mboka Judith Bongo motema ya Gigi Mulelena les 13 eza na Bordeaux eta que yo c'est la promotion te eta que bo betelon ma solo te ko to mona ngo kete makambo yango même ya concert ya ndeko biso pali na kin masolo na ngesani et beta maté bongo siko événement monena za ngo ya martyr okoloba ngo nengeni ozolo bakaka ke na eloko moko bia lukuta talo do tchade ya mission na piège donc fallait pour pas concert de beta oyo pour ba tuba longolongo et rien après ça 100 ans zobande rivalité bato pe ba ya pe na te na tembe pe basani bazali o ba beta on peut 3 jours pe ba ko sala mais et que ça la moi passe na ba double concert ya stade lelo ko répondre lobby bato ba sani ba oyate plein au salagi les botos et chaque réel le deuxième jour yango ne bebi sare réalité après premier jour beta quoi concert yango fo na tango zona ida moto on a le bayelo rebelle ce qui n'a dit le collègue bazalaki na fali pour pendant c'est que te beta ce concert en fait oh na tienga pixa parce que na ta auto zali déjà oyo toto tamona nzela ngana yo bato nyoto ba otambola ba charo ba otambola na kata kichasa o muto abeta lisola concert wana azate. Si vous pouvez le stratégie ni au bino boko sala non parce que double stade où ils arrêtent na salle bou ils arrêtent na moko pe ça échec n'échec ya moko ko pesa lelo et répond mais lobby so pe échec batu ba rolobe o ya lobby et pe ça qui pepele o ya lelo vraiment et qui demande date yango la tsara batuka kazaka ah ba dala taka kazaka o mi ba simbite ko parce batu so ba hotel yo ko masiko na guerre ouais liboso ndenge les gars italani te beto tala ouais miba ya miba les po biso des conseils yango mona ke faut kozala la prida mama ga mebele et tant que ndeko so asali intervention na qui est azana mille raisons pour parce que boké na compte ya musala mais côté mo pe na landia lobi ke net héritier artiste yé moko bureau te héritier ayoka kae parce que avant bimsami chimi demo azali balaki bango yé na ba BH ba solo laki par rapport à l'État, on l'a battu sur bazaki ko chat toujours n'importe quoi, n'importe comment, longo là bango yango le monde qui réussite totale en tout cas hier père zaki ko travailler na fali, ninga lobi moi notre travailler na fali, à ça la fort image ya fali et ça salite. Mais le image ya fali bi par rapport à bateau ça pembeni ya fali na édité impressionnant. Donc d'autre part le barelo komoko. Boya ka pembeni ba médicien pour la musala bo porter apport un plus et ça là parce que et ça la biso toujours très bien mais si ko o biso le to ko sibir le commune qui le koso na ba réalité e komi ko la biso e ko makamu ya moi pas si donc to yeba ndenge ni to résoudre des problèmes wana to yeba ndenge ni ya ko régler yango donc ya pas auto sibir le loke yango wa tango yazo mona parce que to le ba le moko de la so moni le na mboka la biso ki mabe so ki misa ko mo sala ba intervention na ye pour na orchestre na ye bato ba mi ko lo ba wote a sala ba mission trop mais ceux qui ba moni ke motusiko aye na sima na ye abani ko lo ba n'importe quoi abani ko finga bat na place na ye bo lo ba game seni atindi donc biso communauté to ye ba lo to linga te ah ouais donc hérité tanga le grand te fa do ba makamu na ye orchestre na ye programme na ye makamu na ye moko dagi aza capable ya komi lobela po moto osambela ko leka yo moko azate yango mona atanga zwaka ta ya koleka na TV pas plus information héritier ba sorti médecine leki mingi tango sikoyo pilier na ye moko ba koleka na ba di ko déborder abli ba n'importe quoi o sait que héritier muta mona buso ba te muta sani allo ba yango mona communauté na biso loko ba lingi to yebite tango ya lobi kete ba zwa ta pe ko travailler na héritier qui est là to sala beto sala besiko lelo to ba yango qui est d'autre part
bato nyoto ba poussa la pembeni na Fally Ipupa pour lelo azana kombo pour lelo azana banzemba bien pour lelo azosala pe makambo de sepelisa bato sikoyo tozo telemela ba bêtise ya ba n'importe quoi ya bato bazali tout autour ya Fally oh ya lobité sikoyo vis-à-vis kazaka ya salité ya bêtise oh bala tsaka ndeko na biso Fally Ipupa yango biso to yaka kolongola ka vene ekendaka te na nzoto pe ya Fally mais ce que bolobi que concert à Bordeaux et les danger mutabeta concert na boina to mona été oui et concerné bino mais ce on ne sait pas kombo ya bato on est biso to rotala pour parce que communauté congolaise est pas sous la rétroviseur n'est pas sous la rétroviseur biso to roya to longola vene wana pour parce que total isaba kongomani on a dit que de l'autre on a vraiment biso to linga kozala ma prida pour l'année toi ba défenseur il y a ba mal sorti mais médiatique biso ba défenseur non parce que bana botami na 15 ans so bandi ko yebisa bango makambo ça ma ikala bazala kité ba kopé sa muto zo ba n'importe quoi na pour le cause rien raison yango biso to ko sala ba intervention peut-être la biso bana ba botami on na ba 15 ans oh ba événement de que temps na 2000 ba événement de que na 99 moye ba yebango ezate ba koluka ba banda na ta o bango ba botami tango ba ozala loko wana lobby o akozala plus âgé que bango o azali na histoire tango koluka a rencontrer bango te ezalaki boité comme débat yango mona biso to yaka kolongola déjà Benin avait vendre na mitu ya bato avant makila ba te sani ebeba yango mona biso makambo to yaka nango yango mais est-ce que tu as des propos sur le Joka ou sur le cap à répondre à des propos belés ou tout bazo condamné tout ba lobanae Joka lobi lo morabi il est temps ba lo ba vérité parce que il est le monde ba vérité parce que il est temps peuple soit ba mélomane ba kosama ki moi trop à répéter les sous à lobi mo sold out ce qui les yeux en plaire la musique congolaise c'est grâce à Fally. Et puis, à quel plus loin, à oui, il y a les producteurs, le qui m'ont soldats, tu vois, Kofi Olomide, si je me trompe, il y a 2000 blocs, bon, abi, producteur, on a causé avec qui j'allais parce que, mindele baza bon, parce que, oh, on a billetterie, ezalate. On a producteur, il y a le soldats, mais oh, il va falloir, c'est vérifiable, la billetterie. D'autre part, Azali Mutu Oyo, Azam Mutu, moi, dans la maçon, j'ai belé, pe na santé nae, Aroko Sarasso, batute na âge tozana. Pourquoi tu as bon? Na moment où on a eu à Kofi Baza, na relation malamu, t'es pas notre travail na BCBG. Comment communauté congolaise va sa réflexion? Na ta wana ke we rabe ta bexi. Yé azalate ava toujours na LSA do matiaji be na podium. Est-ce que makambo wana ya oye bango comment? Parce que na tani ni tuo biso za n'importe que ma bref. Biso zali effort fallait ça na vie na ye on dirait ezana bandika mo na sende mona likolo il faut ba bafouer ba savoir faire ya bateau ba sala kilo lobby combat na nesko bongo combat les abongo combat no sko litso nesko bongo parce que batali ça Fally meilleur jokande na makambo azolo ba Fally ye moka binaka na kati ya bexi wana yebi kete tout ça la qui plaît mais ya lobby tozo solo la Fally ye moka tara na kati ya bexi ya Kofi Olomide abinaka pe ayembaka mutebi vérité bien kolega ku dijo ke zali Fally mais si à mesure na ndenge ke Fally abeti kilelo o bango bato mona lo wa danger il faut ebebisa o nyoto lekaki na sima ya Fally pe ça toujours meilleur disque d'or bato bazaki lobby oya kilelo o Fally Ipupa kozwa oya bato bazwaki lobby oya sepelaki na kata quartier la terre oniriza elo côté oya Fally to de la toujours meilleur donc comment yango ce que na ndenge moko ya zunguluke pe ça ya salité on reprend bix la bango ce que ça bongo o nyoto bato basalaki donc lelo o bato bazolinga basala lelo oniriza na tina moko te yango biso siko toya kolongola vene kaka na mensonge oyo ndeko na biso Joka azwa nango na bexia wera salate na bexia Kofi Olomide pe azalate na moment wana ya embrassa jibe mpiana donc na kati ya kere na ye akobisaka jibe pene sika ya nzambe siko makambo so ngo betela biso tokoyoka yo te po parce que dani na nyonga vie ya visa nyonga visa mais autre alobi tia solo bon parce que Fally Ipupa ça artiste le plus grand de l'histoire de la musique congolaise parce que les gens du Bazali mais Fally a sali le parce que était il y a un moto yo azo robungisa les passé bango batotela les présents tala su ndeko na biso susu Godé Lofomo nde bato kunda shora mbemba kami ta kende poto parce que Fally apesa ke so visa ka ya 4 après ça Lofombo attention la c'est qu'on a un bongo. C'est qu'on a un bongo à côté de ta musique, bien que ça l'année, nil.
Donc il y a un moment d'autres pas d'autres comprendre en côté et zo ya na kata comme ba invité te mais et zo comme le ko la aide moko be social na zo yebate boza mabeso ba bien ba zolo ba makambe belé ba mission na biso ba ba yuma o nyo zo do mona na ba joka ba ba yuma ba ngana na ba compte na banque ba yebino makamba administration te oya bango po ba mizela ba vie ba visa bango ba mané komona toujours ba ozonga na nzela ba ministère pour parce que so otali ba parmi ba poto na bango na orchestre ne mute sauva bango mais joka le belongo très capital parce que joka na landie intervention mo biye teke nda poto isa bralimande ba solo là na JB par rapport à contrat ya mamna ndo c'est la JB ça na poto ba en partenariat non on est ça ya mensonge tout ça non clair papa au moins le loko tout parce que le lobby est à retourner là nyarlo ba n'importe quoi OK tozali bato poto da facilité poto ezali mboka na pour comprendre le ba brother mavinga ba perdre ba énergie na bango motema ba Maria Midieng poto il faut y bango lokola ba bien kimbemba Derek Mbemba ba kimasi Mbemba ba yebi ke ndenge ni poto a muta ko réussir soka mi pesi corps am a yeba ndenge ni arozo mais so yo ke poto adada moi comprendre ngo exact donc bango za ko copine ici nzoka tango héritier mema ya poto na kendaki poto ya da mais nzoka ndenge ndenge na business class oya kendaki na ona fula moya considérango a considérer que toi kendaki na économie par rapport à place ba considérer que na business oya kendaki poto mo ya dada combien de polo oya kataki pona okumisa héritier mais tango ya kozwa kete akoluka nini abosana eta makopia bato badaka tout pembe na fandi tout sur la claire héritier memi qui sinzo la poto qui sinzo la zongi maman te poto ndaki nongo ya da pota solo na ende o fala sani abi poto ndaki ya butu sikoto sola siko tango yo ke yango tango ke yango ya poto te tango ke na business class o économie no sani o sepeli nango o apprécier yango yo sepeli nango ya lolenge eza lolenge ya bato wana o bazaka ba plus proche ya fali en dehors ya bato orchestre OK reprends donc soko salisier oya yo wana aroluka aboyango soko salisier oyo yo salelaki elezana mabe oya kotala na kilelo monango très bien donc il y a pas ça ngona tanga nord bakete watalier katalene ale falit te alobi watalier alier wana ko sala te qui a travaillé et pas faire été pour tout clair il y a joata il y a ko travailler et pas y a faire été tu oloba watalier na fonction ya nini reprends tous a conscience tabiso ta qui a travaillé na fali et ça là qui non ngai kolela na tradant visane bimi na travailler na fali pour pas na tegisa droit chemin na salabo le lo récompense na ngai buta meminga na poterie héritier na travailler na quartier la terre aloba ma ramuni en toute place o yatra à travailler tant alobi que te watalier alien na kalekili ya fali pour pas ne wata allié pour memi et pas poto si on voulait faire il on a fait coopérative au travail qu'on a fait dernièrement au Kenya na Brazzaville na petit na bazala na ekete ba warion mapeka elekaki pona stade ya fait siko tant yo ke poto na wata siko wata allié nani allié fali ambuye makamute il na faire ba coopérative ça peut pas tout mais na tout le monde parce que solo ba joka zo boma histoire ya musique mais abeti du solo mo abi par rapport ya ba concert au tout les cas na stade des martyrs c'est un joka abi ezara na 4 artistes au abeta concert pour les salamatina ba tribune abi JB abeta concert na moko Weranson Ferré et puis Fali Poupa au Kofi abeta abima logo la figurant parce que na stade ezali no lo so ba pour la plein Kofi abeta na ba gradé ba bazati zala ba vide. Voilà. Donc, tout va se figurer les 4 concerts. Le même concert, il y a Wingé, 4x4, voilà, et Tondate. Ils ont bazar, mais et Tondate. Parce que tango, loi. Oui, il y a un macabopé, parce que pelouse, qu'il faut bâtir, réflexionner, belé, comment on a fait, na pelité, il y a une loi à un moment. Il y a un moment tout le monde a un respect. Les concerts, il y a Wingé, et ça, autozoa, terre, na podium na musique te bati la biso ba écran géant donc makamonia tout eux les na podium kuna et c'est là pour na bateau na podium biso yo to vana na ba tribu d'honneur o to vana makamonia tout to vana tala ko to billet wana $100 mdo sombela nga billet wana dara papi matos yeni la pela nga billet wana pour parce que on ça aux na vie na VIP ça fait na VIP ya imana
na bato bazaki na podium siko ezalaki na dévolé bato bazaki pembe na podium na biso tofuta siko VIP $100 na côté wana mais totala yango toujours na écran géant donc en réalité wana ezalaki ma concert moko ezalaki ma mosolo PDD concert ya wenge wana epesa mbongo epai ya baveuve basi ba musicien oyo bakufa basi ba soda oyo bazwa bablessé de guerre oyo basala makambo nyonso epesa basi ya baartiste nyonso tout comédien musique normale tout ça oyo nyonso tout omona eke esengeli bato nyonso basani bazwa lomeya ezalaki ma concert moko te ya business oyo balobaki yango basala yango soki otali neti baconcert mosusu oyo ya beta apesa 3 bis ya dragon ya imana ya vita parce que eza na biloko nyonso tout baconcert mosusu ezalaka na apport nango et apporta quelque chose moye bolongola yango eza te yango mona yango etikala kaka bongo sikoyo biso eza sikoyo ndenge nini susi na bango ezali kaka na makambo oyo fali ya kosala mpe eleka le meilleur bato basali ke basalaki mais ntango omona sikoyo mokili toteleme tolobaka mensonge soki ozokosa bato to esali ekangala mais est ce que lelo oza mpe d'accord na mopasolo nde alobi kifali aza meilleur artiste francophone bapesa yango mpa motu te oyo bosalaka ne boliaka ne fufu moto atoloba ne eloko ndeti ngai azokumisa motu ngai nalingaka nakovanda ta mosusu nakoloba ta mosusu ete empereur Eric Itola moninga acha masunda le leader Omar Lumumba Shiro Chamala pe a son âme Eric Kenzi wana dépendre na sentiment na nga nakokumisa Dodo Mazizi aleki tous les bateaux bavandaka na Bilbao que na rolata na makambo eza sentiment na nga etaki ye mo Dodo Mazizi eza bongo te c'est neti tolanda les on dit ya muta zolo ba n'importe quoi musala yango mongo egangaka muta ko kolobaka te na place o musala place egangi te gopar elobaka bongo te musala yango mongo egoganga eke memayo na ba plateforme nyonso tout eke memayo na ba sol nyonso tout ya Asie ya France ya Europe ya Amérique partout egota mbusala yango mofega eganga mais ceux qui yo tolera no fufu na bano kumisa yo moya mutandi makambo wana ezate ya pasi yango ya pasi yango ndo lobi wana mais est-ce que vous êtes d'accord na jokanda lobi ba prestation scénique lelo artiste et musicien congolais mon côté aza au-dessus ya fali nga makambo na ndimanga nga ngote po parce que ko pana umena wadena na BCB ja kumisa jibe pe na façon tout ozo lo baleo na ndimanga ngote po parce que o lo ba pa jibe pe la lelo ya su bongo te do c'est inutile na landa makambo na po lobby a changer na langage yango na biso visa d'ailleurs eloko ma ya zungulu ke pe erreur ozo pesa bato ke babosa na baza banani na kata musique baza banani parcours na bango batamboli wapi na ko tala susu petit na nga Abdul te ceux qui menacer joka trop biso ba DJ trop beta sur musique na binote est-ce que botekela ba masanga na ba mindele be ba congolais non la bata le DJ Abdul ya le bibo ekete joka za DJ la jouer na concept ya nini ote ya journaliste était dans la jouer na ndenge ya DJ biso be ba DJ trop sane de raison au monde ça clic moko bien préparé makamunyo to keneka na ndenge moko ya gauche donc droite bato tambola bango ba mimanga makambo na ndenge ya lokuta po parce que ba pesa na mutu mbongo na liboko ya gauche te ba pesa pe mutu mbota na liboko ya gauche atoza gauche faut forcer faut pesa ba misala liboko ya droite donc makambo lokuta yango ke naka toujours na liboko ya gauche mais selon Konistar lelo so babile lelo msusolo bana l'artiste fali pour par rapport à bateau tout baso entouré par rapport là lelo na le bateau parce que déjà alati déjà avant d'un entourage à mensonge ayoka lokuta chaque jour ayoka be loge à lokuta c'est comme mutabon so ebise vérité oyo mo ayoko ta la tika vraiment conseil na ngame so panama na makolo mana nyata ngo vraiment na tala na moto ayoka selon Konistar de roumen na monde la musique ndenge batutu ba lo pembe no c'est que artiste pas yebi ngo artiste pas au courant ngo bien bon ba so ba blom so ba artiste yebi non nyo surtout on est vraiment bien quali na biso déjà ya bien préparé makambo nyo surtout to banda awa so o aleki o aroya o sala bisiko biso ba ta venin contre boule to o sala ni to longo li venin to bwa kiango total isko bo pema bo sala makambo ni so bo pemi bio to no beta ba histoire musique isko to lo ba so masola fali fala sala ki do fala sala bo mais akoya ko yebisa batu koleka na ba bien matériel na ba nini na ebité so ba baleka ba na butu bien na moto zo yebate conception ya communauté congolaise erreur to za na ngaka yango neti lelo isali ndenge nini ezomona Kisinjora ba Alexis batu ba pembi na fali bazo ignorer neti babilo ba Yves Kambala ba Popol Mukelenge basala sikoyo na bato na nyoso to na basé le côté devant bato ba lo ba makama musique pour parce que bango ba teka maki na musique siko bato to tanga wana ba bata ya jalelo
Si au tia bango na bateau bateau c'est respecté bateau na temps avec il y a vérité pour bazala déjà na kati ya Europe si vous yo na bakalikila na wapi tu comprends si vous yebisanga personnalité bateau na ba flatteur wana siko na oloko ba flatteur be na ko bateau batana musala o bango basala o toyoka totala bango na TV o pe ba yamba pe fuya na Christine na TV tu yo za ko Christine zo parce que na qualité n'est pas parce que ou ça qui journaliste alors ba makambo eza vrai na moto alors ba n'importe quoi selon tindika chakal oyo totinda ina réflexion na on est conseillé ga ba lo binde bozo ba bazo ninga kondimate pour les ba dimaka mutu boete époque et la ka yango moko ninge kinara batuma ba vandi ba pressentir que était si ça va si ça ne va pas donc époque ya raka te yo pandika maman époque on bondi misabatu na lokuta ba no libango bon époque ezana be fait eli ko lobate que tende to vendre awa wera ninga mema zakeye ba se poto pona musala d'ailleurs comme te fa comme esclave na guerre na bango ezalaki na kalikili ya RTNC yena honorable Serge Kayembe da ba huta na makambo na bango déjà parti ya RTNC na ba guerre na bango tant oya ke kota jibe piana oya kota wera ba yepe ko profiter na ba visibilité de guerre otoye nango na ba kalikili wana na ba concept wana yango kindela bon d'ailleurs yena ba kalikili mais eza ma pona ba ministère mais na ba conflit na bango ba huta na musala oya ke côté kuna chobo égal vie au Mangleber joueur à Mangleber ba kinana on peut bon na ba conception na ba et tala biso te banka ya do benga kaka honorable Serge Kayembe azali beau frère manda chebo ba chelo poanga na yanga moko mwana soda donc ça ba guerre euta na kati ya société et yeti na kati ya parti ya ba musicien on va comprendre là donc yela na ba calcul wana bon tant on moni que Serge Kayembe kota jibe aye ko pema aye ko lemba mo muke alebe ko dasko joka na bakalki na bango o nyoto kumisaka jibe piana lelo soka boyango o pa dolo ba lelo lobi pa osani ko sana yeda ko muta lokuta o sasa na droit oyoka était pour retourner oga yo sambaki na 2001 o hibisa yebiso boye fulani za mais to yesu na 2024 ba nutsu ko loba sukuna o sambaki lokuta ne da mamolo ba yave ya vérité ce que to oyoka muta lokuta wapi mais lelo konista ndenge tulandi na la lipe intervention mosu ya mpasula lobi lo mo lobi eza na mutu moko te akiko loba bien to bolamu ya Kofi na musique koleka Fally parce que lelo ti ba Fally c'est grâce à Kofi mais mutu pas vana na Kofi trop wa elio mobela Kofi c'est Fally de ba tout bozo bolo ba tout wana donc bolo ba yango lo matana bi vérité ya Bercy à Kofi mais de Fally abinaki vérité ya repasser ba bon moment état que chef d'orchestre ya quartier la tête kakaye et wana Fally pour par le bas qui était ngai mo pa oso na zali lokola yo na makamona so na sala menalo na loba na ngate na pana nanga nye mutaloba ngo bongo Fally pour parce que nyo tout ce que passe na zoya o tezolo ba ma o eza ko flatter mutu ngana ki par na ngote nga au fond du cœur de mutaloba déjà ba émission présenta et ko fio le dans les canaux TV qui était moi na Fally pour pas nenga sala buta orchestre mazongela nga ebisanga talo zabo o Fally loba wana eza vrai les restes c'est les bateau à mensonge bateau à flatteur au bar na beloge au salon ba émotion na bango na ko tana calcul wana telo matin siko lo mona ngina loba on passe la lobi pona bino ba ndelo lobi ke yo ngi mamba ba venet bino bisarango alobi botika ko s'attaquer na artiste Fally parce que ti ba balika ba propos wana no 15 jours fallait les cas ba propos mo ya mabe pona Kofi ou bien pona ba vie ya wenge bilo mo bongo mais ba tu bozo les cas pona ba même ba Popol Mukelenge ba Yves Kambala ba bazo condamner so bazo ba mabe kaka pona Fally alors Fally muta aloba ngote pona Kofi yango siko ba cher internaute na bateau yo bazo roya na makao musutu c'est-à-dire quoi ça comme moni Popol Mutpasula na point B c'est-à-dire que place ba vandagi na kati ya vous vamo bazo ngaki mana vous vamo kende kolongola vene ya bateau a beloge bateau ba flatteur o bazo ko sali comme monanga na o sepela na ngai te yango yo kota siko poto bazo ngana kata souci ya réalité bon bazo na réalité de ba vanda sko ba lokina ninga réalité yote bateau boy yango tozo le bateau nyoto ba mimi 5 kala ba mais 5 journalistes par ça la Moussala a présenté mais soko zongi exacté be comme esclave pendant 3 ans au lobelaka orchestre même na pote au loba oyo monaki vérité concert ningi lekaki o zalaki na émotion nango au loba tala spectacle lekaki boy ay zongaki boy ay c'est pas ça ki boy ay kendaki boy wana ya mutuya ke yango mais fur et à mesure tant yo ke na makamu so zona makamu selon évangile na yo siko songi
kolo nango azo sepela ba dire wana te. Faut que tu donnes mutu musu pas clexi ba kongomani to linga makambo wana te. Ah to na posa ba festival a minene ça ni et ça la maka. Pona koteka mboka. Bandango mafiki salami to pesa pe chance na makambo ndeko na biso faire égola ça na 20 festival. Les 3 na les 4 et les kabia ba sponsor base à la po etika la seko na seko ceux qui va prendre ba sponsor ba tie ba maboko te moyen et le connaître la continuité exact. Pourquoi te le bagolo bon Magic System na 2001. Oui, Ratensembo ya waka waka. Et betango awa mais Magic System est dominé qui makamebele. Mais et comme na live na Karekunde. Voilà. Reprends. Bah ne pas. Oui, ma meilleure parmi 17 orchestres wa beta ba ça bino gete ba jury c'est ba republier moto za première carte na bino après un an. Reprends. Après un an bako publié na makambo ebele ngomi après un an bayaka na double zénith bayako pesa we raté na compétition to butata la kuna meyo lebiso siko force na biso to miye baraté pour toza na ba sortie médiatique moko be local oui et souka ah est-ce que vraiment au vandi vraiment makambo joka zolo ba est-ce na Nigeria ba otala est-ce que na Benin ba yebi makambo zolo ba wana na Benin kaka est-ce que ba yebi makambo wana des agents à côté à communauté oyo ba lo bamanga bamangala oyo ko toucher bango o pe ba mona ka lo ba pe makamba loko ya lokuta donc c'est ça les problèmes mais le manga festival là wana o ils a les 3 les 4 je pense que l'artiste BT va s'inscrire déjà mais nalandi ba nanga tout loko parce que na yebi ki vous allez plus proche na héritier Watanabe mais lo ba te belé ba kondanaki héritier Watanabe ndenge a répondaki Djoko et puis ndenge a répondu à question sur Céléo. Céléo mon père n'a pas sa réaction. Surtout non héritier Watanabe. Est-ce que l'impression na ndenge ba condamner héritier par rapport ndenge a répondu Céléo ndenge a répondu venez Djoka. Et là mon sous ceux qui portent parole avec au finga c'est bino bo sepela nango. Bazonga na pouvoir mo bango mo balobela makambo na bango ça bien. Ba salité pesani. Et ici là p bato ba resala ba analyse ba resala ba katana. Et comme asiko bato orchestre na ba pile ba beta histoire ya orchestre na bango bato ba rofinga ba na ba flatter ba koma musika comprends parce que courage parce que héritier tant azo répondre c'est le passage à Pesaka na kata musique ya Congo tant azo répondre po a ebi valeur na soit azo répondre Djoka a ebi mais tant ba tinda porter parole ou soit que des montements ko sala analyse vis-à-vis abani ko finga bo lobani héritier de ça yene mudati batika bato bazo a charge na bango moko et ça la bien porte parole a repère un programme ya concert ba retira makelele na milulu o bazana ngo bacha makelele basala ma challenge ya iloko ngo ndenge ni concert ko zela makambebele basuko la makambo ko ezali charge que leader a porter garant ko lobaye mo courage kete na l'équipe bino wana ezala bien mais monter ko loba moi to na makambo ezate biso ko to bundaka na bato ba flatter bato ba flatter est-ce que le pokolo ba Blanchard mo sera pas flatter tant que bisanga qui était engagé na katiabe ya BCBJ et tagaza pour porter parole c'est-à-dire quoi bo siéger bo vania on est sur les na semaine dimanche be ko tale yango na makambo oyo ezoleka na kati orchestre na robenga mutu flatter était na façon que ba conception à mutu oh le baïga lobby là ozolo balelo que vérité dans eloko moko musu parce que plus personne mutu d'engagé na makambo musu de comme la biso et ça moi participer des dérangements oui la rabiso la makambo mususu donc na yebité so to ça ndeti ni na conseil mususu donc il faut to yeba makambo oyo et comme la rabiso na makambo mususu donc to yeba bubungisaka lobi na ninga bungisa mais ce qu'on a landé lo mona parce que pour gomel trop na wenge ta so ga mulokola musaka ninga lo bayi ke pona yeba longola alonga BCBG mingi pour mona kaza ke moko proche ya Fali et to so mona ba vidéo net Sankara de Kunta zobina son moko ya Fali alors tu as vu qu'il y a même moment tout le monde a battu ba fait proche à Fali ba s'attaquer na clan wenge ba mo wana vraiment evana moto na sentiment tant de vendre atre na ba boîte tant ba tiara musique à battre on va le hypocrisie to bima comment réflexion à communauté congolaise qui nga na vendre na ba musique à Fali comme le roi net jugement musique à faire comme jugement musique qui a hérité comme jugement musique à wera na ko fait comme jugement ce qu'on a fait ça ba lobeta ga moto moko le to vandi na ba bar awa zo mona kete dizo ba père
Odo, be my love, Christina mama, et do betanga bi azemo na ko kala. Reprend. Et ça na ngote ke orchestre moko te ke aro banda tongo na kata bar mo bakangi et dans bato ba miliona ba se pela pete ba mona ngo monotonie. Et comme ka yena yo mu lo ni jogo beta mais zo ne bato ba vandi et comme bituma na DJ. Nous devons dire na ba boîte comme le roi mabe tendance c'est comment mon orchestre tellement côté mabe pas aller si ba DJ. Banda on do beta ma répertoire wana ti bato ba ça ti ba OK ba okende. Surtout pour le cas, un restaurant indien, au Talimabe, mon orchestre c'est tel. N'a la mona rabatte belé. A Pessimala. Bano beta musique, il m'a besoin d'un homme, tout le monde coloté, bien monté, mais tant il y a yéga maman Dijale. Quand il dit Jamoune, il a dit ah, ça va dans les années. Banda bavanda, bano beta. Nous le boulot quoi, l'étiquette, Aïza. Et à la cope et comme na Katiaba, il y a Bessika, il y a un restaurant, il y a une boîte. C'est normal. Moi, je ne sais pas. Il y a Bissangaï qui est, il y a un orchestre pour se faire un abattu. Na opposani o se pela na batute reprend o se pela na batu o se pela na batute ce que bisanga siko kete et dans la batu so esa mabe question na linga kolo na ngote mais banzembo na ina sanga o mona ngote siko to bima siko na balabala tali moto faut dans l'émotion siko ta yo moni passe ba filmer siko na kataka bota moli sunaye et za pe na bato abenga on lokola MP3 pour ça déjà j'ai clash disque et ça la banzembo nyoto déjà o yo ko prepare que muto les kala déjà bano batabula déjà na ba benga ba bluetooth a beta de musique o ko tout ça monter mana a puis dans combien de o est dans plus de 250 chansons c'est so tu on a kata car na aussi ko c'est ba ba monio et comme ngam to bimana makamo musique e kufa to bimana. Merci beaucoup de mon musique et kufa ndeko lobiana na bi que toujours citer malé mais est-ce que où ensemble nous parce que ça tout le monde a plus swingé où ensemble nous na mambotali moro et puis tout se fait ici là donc et ça la moto et ça la leader le wana di Werson tant à penser que d'autres la que na zipeta mort na hotala et loko ni na ça le pona hebi mato ya bakongomani donc il est mort hebi makambo zo sala tango beta déjà que tout se fait ici bas de moro te ma ya molo a rebongisa banzembo o ya kimia azo sala musala vraiment na ndongo elongo bana donc vraiment que tout se fait ici bas et bima la moro te za vraiment na ta mort na ngo vraiment ils ont vendre pour boire ndela ngo vraiment malé mais mango ezate donc vraiment que tout c'est la carte c'est tout se fait ici baby mito koyeba ndenge ni tokena ba panango o eza na ndambo ba titre ya ba cri o eza déjà bato ba yebi na o eza na sima kuna ba animateur pe bazape il a fait le roi 3 animateurs au bato na carte charge ya tout se fait ici bana o amoro te tobi ke tokozala ko sepela po wera yebi mato ya bakongomani donc ya mutu ya mo Konista est-ce que vous allez lo on cause appelle le d'accord na bato ba ke de la forêt ya ba faire na beritina o alelo de la forêt kita ezara eso ka kufi onye pe kufi ndetinga na ma wasiko ba pilas za ikote ba kala bazonga bazana pa na nyoralo c'est le nyoralo azate 3e âge ba passe au bien 3e âge tout ça clair passe au bien ba ochama polo ezate je sais la zokola mais ba pilier ba figurant o bazalaki lokola neti badamo banani bato tu bazalaki wana baye bazwa la conscience lokola ndenge malage de lugendo ayeko tia ba force na ye oyo ya na répertoire ya cheval et ya nini ya éléphant ya ok jazz zaiko makamunia surtout vraiment que ngana otala makamunia tout lelo se ba faire bazalaki pa wera bino bolingo motema ki bakoli pe ba ambition o bazana ngo lelo ba avantage bazana ngo se bazalaki pa wera ngeza pe passe po ba s'en sortir bazala pe na ba kwena bango mo po balingo za la gérer courage à signer ba contrat lelo bazana indépendant par rapport donc total à mokili ezali ko kende po biso kongomani to na posa ya $100 ezonga na 95 mais zo ane mokili ezeko évoluer ba mboka ebelenga alandela makambe ebele ndesi na ngola lelo $100 ekomi na 105,000 kwanza siko 105,000 kwanza na à l'époque ezalaki na valeur lokola ndeti ya $1000 5,000 ezalaki na valeur lelo kala to ezongi sima ya na valeur ya $1000 mais lelo komi na valeur ya ça il y a $100 mais aux hommes on a été que la biso de terre marmelade na dollar point communauté na biso même ata moto te ka jean na quartier ta ngora $15 au moins te que logo moko do tia ngo toujours na dollar mais suka opinion ne kona sombe logo na dollar bongo que no changer ngo ozonga suna kati ya fois congolais mutation mara lipa $2 na tongo azate bazon tele $8 de toujours faut changer car à $100 ou soit ba changer au $50 au yebi ko sala ba besoin pour mutaka na $10 azate ba teka pilipili na dollar bateka ndembi na dollar sikoyo toza na concept biso otokendaka
toujours na dollar, ce que tu as na dollar, tu as ce qu'on a fait, congolais. Tu as valoriser monnaie locale na biso, pour biso nyon tu d'accord na dollar, mais si tu as l'ango pour ça la besoin na biso, tu as toujours na franc congolais. Mais si tu es côté, oh va vivre na dollar, après c'est les gars bateau va d'arrêter 10%. Oh bah ebi qui était vérité à mboko, bah ebi n'enga monga mboko baliaka, bah tu as ma $15,000 na poche à l'icolo. 15 000. Whisky, champagne, les autres qui ne pas champagne dans ma dette à 50, les autres qui ne whisky, oh, ça 80, ma ramébélé, est-ce que vous avez combien? Pour moi, il y a un bon ambiance. Mais côté, vous avez il faut à départ, il y a un pas comme il y a un bon cas à s'organiser. Il y a un moment, on a fait d'autres pas là, au moment, on a fait la communauté congolaise. Moutan a $15,000 au Saliba, pour Kofinza. Mama zonga pana bino ngapena zonga pana biso te banene total et comme il kuna noko somela mo anoli lipa yo polekisi bodaki na 15 000 fallait bo voyager boye banene ne s'organiser bien na bino comment bo ça libala beaucoup donc ida na ndenge ba erreur total mon na kati ya mboka na biso zo j'étais déjà pour clôturer ngaki na toutes nos questions oyo parce que ils ont un producteur mo boyo auteur le maman chez bawera ba jibe voilà. Claude Malouma. Claude Malouma, attends, on a aventuré. Pour nous clair. Aventuré. Pourquoi toi que des bons parce que les lois battu balinga ko lisaka ceux qui bossent la collaboration na mutu. Je reprends. Moto a sala que oyer azo ba visa ya Londres et Zalaka. Kenzo nanyo vient à Kenzo na Londres nani Kenzo nani. Kenzo Luzito. Donc moto a sala que makambo d'ailleurs Nigeria. Oye zalaka na bakalikili ke pona maison mère ba billet oye sala makambo tout ça qui était parcelle mon la Jamaïque était kamaka ya terrain on a battu ba billet ba ke de maison mère fir à mesure tant ba concert à Londres et betama Nigeria wana tanga sala makambo ke atia mikanda na ye ke pona maison mère kende poto ya bulaki maison mère za orchestre mo be amoki e komelembi binga comme ko vivre na pour ba pourcentage maître Samba ndé mutazalaka producteur na kati ya Londres oya bande ko sala makambo kete ce qui concerne Betty Joanna Nigeria oya zalaki relation ya Kenzo Luzito OK yene mutu akomi ko to ko la pour pourcentage da binisa maluma na makambo oh mais ya lo biye mutu que yem tamima de la forêt ma c'est la azam mutalo afunda ba ko ba ora ku ba coopéra azam mutu ya lo azam mutalo kuta mutalo kuta mutu ko pane banda na ndako ya bien na biso Kenzo Luzito yene muta banda kopo wana na makambo nyoso tuti muta beta wera premier concert c'est maître Samba donc yesko producteur yango batino bando sala makambo balingi boule après ya na makambo na ya makambo nyoso to koloba ezaka makambo vérité o bato ba na ba réalité oye okuta bato so bato nyo gete pourquoi maître Samba yo producteur mais pourquoi producteur a beta wera bien na kati yo zala wa pourquoi to changer ba histoire de point des aba le passé mo bato baluka basala ba kombo na bango na ba mitoki ya bato na ba komba bato lelo to sola eza makambo soki bolekisaka makambo kala o eleka tozala ba orchestre mosusu mabe eke Canada na visa faux pa ba pesa mbango na kati ya kili pe ba pesa bango pe 5 bokomo le moment était musicien mo di mesate po parce que gouvernement eza yelo moral la bi que JPS ba coopérer de la forêt ti ba pesa ba force lié ba bloc wane tali bisoté o azole la biso côté tali était yete muta sala démarche on a pour la maison mère kende meki maison mère ebeta ku détour ya Canada na nini wana yebi bakalikile bakamuya dosala wa parce que so ozali boni lelo daga beso que c'est simbité et dans ba problème musu ba beta bino kara so que simbi mutu na mutu obima na ba réalité na donc c'est mutu kwa sala azaku de producteur te muta sala commission c'est Kenzo Luzito yene muta sola mumi na ye camarade na dalaki sikoyo adaki moisi mais c'est quoi nangina zelo mo parce que tu cité non déjà est-ce que yo za bibliothèque na ninga mama est-ce que c'est vrai que ba vezak ba parmi bato penda ba tia maison mère coup de pouce na bandenge mo boya makasi to bandelo masowe na bandeli dielo matako changer histoire te tango makama maison mère bandi ba ko cha makambo ke ba koma ba journaliste ya communication mais ya maison mère akuta wera na 500 il y avait na 190 ya marron tu vois na ina ketch ya muke Nissan Subaru OK o ezala na makambo wana abe ko miteka po bateka bango po bakopane mpepa wera donc to longa na makambo wana nenge ya luba chaque ya uta na makambo na yebisa ki déjà na départ déjà conflit ya makambo ya uta déjà na kata RTNC entre ye na Serge Kayembe pour Serge Kayembe on dirait que beau frère Amanda Chebwa guerre na bango uta wana
Serge Kaye Baki BCBG yaye maison mère siko okota makamona ndenge nini osombaki billet wapi billet oyo osombaki wapi c'est ça le problème en fait beta masolo wana siko bino ba journaliste et place bozo bebisa kopo bozo kende ba bolinga bobotela métier micro na bango bino bo récupérer o bino bo pesa bango o bango ba yembaka toke tango ba métier ba na robeta par exemple na ba Suède bazake ba na Suède ba rozele panani Suisse barenouvelé ba sala ba émission moko belo le katolinga siko ba kenda ba frottima so za journaliste kende na TV5 au misala la makambu oyo ozala na kati na oyo lo olobaka ya mutu yango merci beaucoup Conistar to comme na suka entretien la biso je ne sais pas mot de référence par rapport à entretien de l'eau communauté congolaise ba bongisa mitema na bango parce que mitema da mbindo makasi donc nzamba réglaga motema nzamba bongisa motema donc cerveau et kozelo ko malamu après avoir monté mais ba ndenge ya Roger des communautés congolaises ba régler mitema na bango et ça la biso bien merci na balandini oto bazili bakor landa Conistar Mavinga merci encore na Clarisse Lutadila Nathalie Lutadila bana mami mili ba mapasa libanda bino bozali vraiment ba fierté ya Autriche la Vienne de Ikolo Aiba ko batela bino Chaga Lutadila Kumu amigo Jean Lutadila pesela ba bote belé pa ya Pepe Fataki avec Eddie Mosengo Hervé Falanga restaurant Afo Mitz Nakata Lille président d'homme de Lille na pesio bambote président Jaguar Dominique Oyo Ratarate merci encore na Richard Akunji papa na Richie Arigo Kunji 2-0 di descendre Animas grand-père Gauthier Mouteba yebisa vovo ayoka Dudu ayoka Pitu Kinzeni Pera Kitiala Molobeli Yabana Fokobel vraiment na taille na ngamba Lyon nazomona déjà c'est un cadeau fiston Djibril pesela ngambote pa ya Tino Nzengi na Serge Pataki nyoto ezala bien Patrick Mabia la motema Aisha yebisa Yannick Monganga azala toujours maître Patrick Yola nakati ya Lyon Kolo abatela yo merci encore na Gigi Moulele motema ya Judith Bongo donc nyoto ezala mana ninga limemia Claude Moseka poso moindo suka mindele Chirac Nikita Cardozo Gigi Dakocha Roger Dakocha Idriss Dakocha Atini Mabilu 24 ans d'expérience Dani Nguvula yebisa Alino Kabu Verdano abongsa makambwana Rizibu la fierté abana matete ennemi de la galère tokobongsa makambwana empereur Eric Tola yebisa Chamatsunda motema Mirele ka venanga bibora mais avec Given invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph Tata Moboko grand menuisier invitation en carton n'a pas follow nango jardin de Dieu invitation à boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison Given a bossa liminoté a tchelibinope promotion ngolé ya pamba maison Given bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Merci beaucoup. C'était la Conistar. Et puis, je pense que cet entretien fait énormément plaisir d'avoir tout balandé sur la Kéo. Vos likes, vos commentaires. Un grand merci aussi à mon frère Arnaud Matoumouna depuis Régie. Merci de la confiance. Notre boss, M. Clovis, un fille pas, mon maman Doris. Un grand merci à Bruno Lubic à l'argent propre. À mon appel de boss, Regain, un message, combiné, tabelé, construction, agency. N'a salué, puis la musique, pour faire du beaucoup.